Son. Oui, son. Bonjour. Bonjour, papi. Namonio lelo oza kunate na terrain ici oza sala ba plein mikolo yo. Oza na permanence mais namoni oza na bato yo balobakati. Ni nezalia. Bazana posa bazwa ka baya ka réunion na bango chaque mercredi. Le basurmiwe. Bazana posa bazwa information ndenge na expliquer que le interprète na bango azali na pesi information il pas interpréter bango bazwa ese ndenge baza posa ya information. Donc bino na ide pesi boza pena baba bango balingi bazana posa baidinga kabayo kakangai tamtinga na le bakwana bayo kakabien. OK. Yo zelanga na tala bango na bango image après yo banda. C'est bon? Voilà, Bozolo Bake Félix Tshisekedi allié 3 millions ya Kabila. Ako expliquer baba oyo nini 3 millions oya kolia wana. Bozomona, bazaka ebele na baye mwa muke, bazaka ebele. Sikoba Bake Félix allié mbongo. Oyemba compte rendre zana, ba compte rendre. Na ba oyo nyo faut expliquer bango allié mbongo nde nini. Donc botika kabiloba loba makamozanga tina o Jean-Marc Kabunda to tonga atongi ndaku ya étage bako expliquer baba oni bako expliquer bango ni bako piquer ba crise bazana souci ya mboka ndenge bino bazana souci ya mboka bazaka ebele na bazo filmer kuna bozomona tala baza reportage na bango bozomona oza IDPS parti ni ezana baba bayaka na ko zo ba information ya mboka parti ni voilà na tikeli son après ça son boyoka makamozo le kabana besoin d'actualité son pesa son on a posa ya kokende ba élection on a posa kokende ba élection mais bandeko ya pouvoir balingi élection te ba kosela ki yango côté ya machine à voter wana biso pe mayele na biso to le biboy lokole balingi balobi kete machine ezali biso to le bipe machine ou pas tozo kende na ba élection le bito kende ba élection. Mais les lots subitement n'engazolo baké machine ango ezalité oh machine monsieur va imprimer et le n'engazolo ba cela veut dire bazaki na posa ya ko organiser l'élection té donc bazaki na posa ya ko organiser l'élection té. Et là, la machine est à la tête, tozo kende kaka ba élection. Moyen ko bengana kabila ezali kaka ba élection. Yango sikoyo eloko esalami na ba opposant na biso bazali awa mibale mosusu oyo ba invalidé entre Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi. Bango balingi te ke lokole bazé invalidé to kene ba élection. Siko bango balingi pe élection pe beba. Po bango pe ba ya to kene transition, to sala ba marché, kabila be ya beta bango ba biro aseni to kene so to kende na transition. Or transition et comme le biso banzela ebele, ne faut pas ko kene ba transition. Biso IDPS to lobby cap vers les élections. Oya te élection. Maintenant, samedi, oye uti koleka. Awa na IDPS. Moïse Katumbi a bengi membre moko ya biso ya IDPS awa. Abandi ko s'attaquer na secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kabunda. Alobi Kabunda il faut alungwa. Kabunda il faut alungwa. Yenani ya zalina na parti oyo. Donc pour ça na yezala ki a distribuer kimbongo awa pour asomba IDPS tous les sous-ordre ya na part na ye. Message yango pe téléphone ezitia ki mail libre. Moya kanga téléphone moya mettre wana kanga téléphone ezalité. Moya kanga téléphone pe ezalité. Siko message wana comme le secrétaire général na minute président peut fâché ne ba lobi à partir d'aujourd'hui oyo nyonso akoya ko participer na élection na biso oyo alingi ko soutenir biso aye. Oyo ko boya avant d'inaye biso tozo kende kaka vers les élections. Et puis les candidats comme opposition. Les aliba
programme moko bakabilisi baye nango. Ligamba kangina comme opposition ezali batia pouvoir. Si réellement batouana bazana posa kangina comme puisque ba parti principal na minute ezali des presse. Ceux qui bazana balingi Congo il faut pas soutenir Félix Tshisekedi mais bazali contre Félix. Na minute oyo biso nyonso peuple congolais il faut soutenir Félix Tshisekedi pour tous un changement na Congo. Nous tous tolingi kaka ba élection. Et la machine d'abord l'élection toujours que na un article 64. Donc, article 64, cela veut dire ceux qui n'ont pas organisé l'élection le 23 décembre na Kabila, ne si ka toko banda transition, ceux qui ont transition héroïo et cause la violation de la loi, ya mibeko. Il faut tout qui kananga to comme c'est na contre mi total mayele na ye sur réellement à organiser l'élection. Sans cela, biso toko banda article na biso 64 pour to chabango di banda. Merci. OK, merci. 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 Boyoka question oyo hein pour vous comprendre que baba poser la question bazo ba problème ya machine ezali clarté alors batu ba siliki babi que les 26 marche kozala alors pour expliquer biso et kozala ndenge nini pour la problème à marche. OK, bandela question alobinin yo la question azo tuna lobi ba yoki mingi bazo ba pona ndenge peuple baboy machine à voter alors ba lobi que marche kozala les 26 alors bazo yoka mingi bangi ba yeba que marche kozala ndenge nini ya les 26 ayebisa bango po ba yeba. OK, marche tolingaki to ça la marche soki réellement machine toboy élection et loko biso tolingi élection puisque Kabila zali prêt ya ko bombarder même Seni na marche wana a profiter à le bakete bat o ibatumbi Seni ezali batu ya de presse Mobulo Salami tozongeli squad 0 tozongela 0 pour ça neza que tozongela 0 to banda to que transition o ekobenda ba mbemba baye ba katumbi ba nini ba nyonso bazala poto Kabila pe azala wana eloko ya bongo to boyi tozala na Kabila na mutete na mboka oyo ndelo ko tolobi to mona élection oyo Kabila la biso na machine wana machine ngo peza na ngote eyendam c'est impossible. Non, la question monsieur. OK. Ma machine, les c'est à 20, les c'est à 24, les c'est à 23, tantôt, mais clair vraiment, toujours mon a toujours bien battu. Alors, il dépasse la ligne, toujours mon a bien tout de mes pour toi. Tantôt 20, tantôt, c'est quoi, vote, c'était mes trucs. Azo tout na problème ya machine tantôt bazo le baquet ba machine est à 20 tantôt 24 tantôt 23 mais tozo yebati na problème sous bazo le ba ya vote est-ce que on vote kozala on ekozala té mais tolingi to yeba bo expliquer biso clair problème à vote ezali ndenge nini na ya machine à voter. Tolingi élection puisque ezali sur le plan constitutionnel il faut tokende élection moyen o ya ko benga na Kabila na régime na ezali kaka moyen ya ba élection yango tolingi élection siko Kabila nanga ba memeli biso système ya machine biso pe tolebite ceux qui pensa que machine wana to mona machine wana to kende kaka na ba bureau de vote to mona machine mais jusque là nombre de ba machine na moyen de transport ezana noté donc ezali lokuta bazali ko tia biso trouble bopi fo biso totikela bango nzela tangu biso tondimi élection que tozo kende élection na machine bato Kabila ba beli bazui fièvre ba beli question monsieur baba c'est là.
Merci. Aouti Koloba a problème, il y a toujours la machine à voter. Alors, que Chadari, Nanga, Nakabila, Bazali, Obele, Moutou, Moko, Bazo Linga, Makambu ya machine, Ezo Oumela, Bazo Kosraka, Boyuma, Bango Batika, la Kaka, Nabukozi. Alors, il y a un Bazo Solaka Batouble, Batouble, Solaka Batouble, Pona, problème, Wana, mais Bifepe, de Fongo Limis. Puisque le problème na bango ezali boy. Omoni Nanga, na Kabila, na Shadari. Oyo Kabila zolo bande Nanga zo respecté. Yango biso pe toza mayele. Biso IDPS ba féliciter biso monde entier na acte oyo biso to lobby que tozo ken élection machine ou pas on y va. Toza na bango tina suka. Donc na minute na kan ya Kabila zi fièvre na Kingakati. Na Nanga na Shadari babeli balobi comment IDPS bandimi to ken élection oyo bino bokosa ibuli photo boya élection. Donc fièvre ya makasi. Donc toza na victoire IDPS Oumela qui toque fort. Merci. Il faut jouer en tant que handicap côté sous muet parce qu'ils ont des messages basés sur une vision où il faut pas ça, faut pas cet espoir na bao bazana kao bango bazana. Il y a ce qui est vrai. Tous allez kokende na processus élection pour ça la boycott élection té. Côté na binope bo travailler makasi pour ça espoir na ba o bazana handicap local la bino. Ils ont un chef responsable, ils ont un parti politique où ils allaient parti où ils ont protégé avant tous les intérêts du peuple. Il y a un monument moi si pas ali parmi bino, azali mutu au pays il faut encadrer parce que espoir na biso il faut tout pérenniser sans il y a combat na biso na message pour na président Fati à Konzamboka où pour biso ba congolais bantou tout se retrouver. Cette fois-ci, tu peux lâcher parce que les alliés victoire na biso, boye bakake Fatia linga kabino mingi, biso peto linga kabino mingi en tant que responsable de la culture na zalipe na domaine on a travailler na bino sur culture et ça sera quelque chose de bien pour l'intérêt na biso nyos. Merci. OK. Merci. Merci. Ouais, madame Mbote na yo, hein? Bonjour. Et bandaki ko banda yemoko fait Etienne Tshisekedi yende mutu azalaki na souci wana ya personne vivant avec handicap. Yende e bandaki na yemoko. Pour ese kaka ba sourd pamba te, eza pena ba handicapé moteur. Même ba aveugle, même ba teki catégorie wana. Tozali na ba arbinance, tozali na bango, tozali na ba pikme. Bazali awa, tozali na ba handicap moteur. Bazali pe ezaka ba sourd bango mokote. Yende azwa ki vraiment monaki ke bango nzube bazali ba. On se baza. Au total bango za la combien? Bon, bazali wana longola na. Yende ma ebele bazali ebele po batondaka. Lelo o ezali kaka pona basour nde basangani lelo mais ça rappelle na mukolo ba birnos ba ndundu basangana kape eza pena mukolo pe ya ba pikime bazalaka ya pe mukolo pe ya ba handicapé moteur bazalaka pe. Donc il dépose la grande partie. Alors na tuna sikoyo yo ningo tangisaka bango bango bayaka na d'abord ndenge nini po bakoma awa bayaka ndenge nini bayebaki oza IDPS bayebaki balobela parti awa balobela mboka bayaka ndenge nini bango bayaka
et bandika ka ko bananding na lobi ko bandaya papa Etienne ko bana papa Etienne la razalaki et puis là ba membre mususu bazaki na bana na bango pe bazaki ya basur bazaki na bana bango pe bazaki ya ba benos na ba catégorie nyonso la to cité alors à partir ya ba membre pe bazaki ko intégrer déjà bana na bango na kati ya politique alors ya pe bango pe ba mitiki te ke kaka bango moko po aboti kaka mwana moko ya sur te sur wana pe akepe ayebi pe baninga ke parti moko ezali kuna tango ye sur moko na monaki ke ye ba yambi ye abengi pe baninga mususu ba ye alors bazaki vraiment soyez les bienvenus. Na ba marche ba kenda? Oui, oui. Oh, bazala kana ba marche. Na ba marche, oui. Ba sour, ba saliwana. Ba kimaka pembango, ce qu'il faut ko kimisa batu mbango, ba kimaka yelongo. Ah bon? Oui. Ko kanga pe ko beta. Exemple oya zali azana ba cicatrice ya ba pota na ndenge ba zaki ko kanga bango ko beta bango. Oui. Ah bon? Ba bandikala ko bandaka fait papa Etienne azalaki. Alors, ce que yo tang saka bango ba futa ka na parti to sala sacrifice bénévolat pour l'intérêt en boka. Ezali sacrifice bénévolat ba futa kanga ite. Tozo sala ngo pona parti na biso pona mboka na biso. Ça fait combien de temps aux enseignantes Ah ouais. Vous m'avez déjà? Oui, na omeli. Donc ba futa ka yo te. O tang sa ofele. Bana ya Congo bana mboka botala ba mama o ba ko se sacrifier pour na mboka. Bosunga pe bango bana mboka okopesa numéro na suka hein pesa numéro na suka ba ba la toucher hein basalisa yo ata moi nini vraiment itali ka ba la toucher. OK, alors madame peut-être mot de la fin na ba parents o bazana bana balingi ba mama politique o ba 26 ba banda ko ba ko ya pe a ko ya ba la paix instruite ba zo rapé formation sur la politique ya mboka basala ndenge nini. Oui, baso tout monde bango pambate. Ba parents mingi ba mona ba po ba yebi ke ba basu ba tika bango baza négligé te bazali très important aussi na kati ya société bazali pe batu pe bazo sala makambu ya malamu tozali na ba artiste bazali aw tozali na ba peintre bazali aw na ba couturier bazana misala bazali ko sala na tangu oyo tozo soki to lobike to tika bango to boka bango permettre po baza basu talent oyo ezala kati na bango ba ko exploiter ngo comment et ba talent wana ezali pe po na mboka ezali pe ko sala un plus na mboka ko futa bempo ko sala nyeso na mboka ezali pe oui il faut bazali bato ba parents be bazana bana o ba comme déjà ba mikolo na âge ya 18 ans baleki baya po awa ndenge interprète azali tozali ko expliquer bango politique ndenge nini mboka na biso ezali ko tambola po bazo yeba eloko te siko yango bokoma na tableau ba information des fois na tableau des fois kaka le col ndengi to monaki ndeko azalaki awa alobi alors nazali ko interpréter pour na ba parce que la peine sala pe mingi awa tozala ba protocole ya basu bazali awa tozali pe na bata protection bata sécurité ya basu bazali toza pesa bango misala bazali batu bazo travailler bazali le col ya bantanda tango sope on peut baleki bantanda. OK, de sali IDP salingala que ça commence ka zui mboka oyo ninga ko gérer mboka déjà na ba personne vivant avec handicap baza donc nako bandenge ni basi ba bongi déjà quoi basi ba bongi bango esika bazali batu il faut bango pe ba exploiter talent oyo nzamba tena kati na bango talent ezali kaka teke na bantanda non pour nzamba keli mutu nyonso ndenge nzamba keli bango bazour ba tous les catégories wana ba pikime bazana ba talent na kati na bango il faut ko exploiter bango to tikaka bango kakate mais il faut to valoriser bango na kati ba parti politique la biso ko bayi mokili yeba ke bazali pe utile dans la société. Voilà Tindika TV ezaka rapport na kopesa information te mais Tindika pe do sali s'appelle batu oyo ayebi oyo ayebi te naza koloba boye combattant congolais oyo a touché oyo monika zo mama oyo en charge chaque fin du mois atinde la kaine fisque ata $50 comme salaire naye tala batu oyo ko encadrer oyo azoka eloko te transport naye moko bosali sapé et ça la kabezo participer na mboka hier do participer déjà na Congo yo peut participer on m'appelle ça numéro de téléphone ou on a touché à foutre quoi ne fisque $50 par mois et ça peut participer dans le développement il y a RDC pas ça numéro nangai 089 61 40 803 Bandela 089 61 40
803. Merci Bobengaye pour na soutenir mais Bobengaye te pour déranger pour mon nzela minu na ye et comme yo oza joli boyina boyewana au nom de Jésus na boyang. Merci beaucoup mais sopeli bala ya bien et tout ce ko bala déjà. Ah donc au nom de Jésus boyate bo soutenir. Merci beaucoup et à la prochaine donc bon courage madame. Merci. Voilà. Alors il faut boyer la politique malam. Il faut boyer la politique. Il faut combattre jusqu'au bout. On a tous la liberté, tous la démocratie. Alors tous la kaka na molilité. Photo fongola misu. Total la musika, tous la makasi. Et kali muke Félix Azozonga Zoya na Kishasa kendaki voyage, kendaki Amérique. Alors marche koza aya wana lebi marche koza la pona vote. Alors tous la kaka retour ya président Félix. Oyende président ya parti na biso. Tous na parti moko ya malamu vraiment parti des fêtes. Parti ya bien, ba parti mususu wana, ba parti basé belé. Basé belé, ba on va commis contre Félix, ba contre Félix mais pourquoi? Bazolo ba que Félix a commis motu ya Kabila. Non, bino bolembate. Il faut boza la vraiment na makasi boza vraiment courage. Bozo mona vraiment. Mingi bazokinda kana parti kunda pona nini mbongo lokoso ya mbongo bazoluka mbongo mais bisoté biso vraiment il faut te soutenir c'est ça la poste kaka ya vote c'est interprète. Alors, ceux qui interprètent, Bazali, on va gagner le côté. Va participer pour soutenir un candidat à la vision. Pourquoi on a beaucoup de gars vendus? Quand tu as la carte à la mobilité, Joseph a commis tout ça. Joseph a dit bala, il y a manga, namnanga, bazoko, ça va nous de compagnie. Est-ce que tu as bazou batté? Tu as bazou batté. Tu as la candidat à la vision. Félix. C'est quand tu as nanga commis couplé, azoye batté, asala nini, bakuli kosa ça va pour bagage, la couper ça par bon. Mais non, ça va faire ça pour la bango. Pour la bango, pour la carte celle partout la mission IDPS. Pour banda kalata on fait on va pas dire que dia salaki. Il faut tout honorer, cause elle a toujours prête. La nuance. Peuple est bazo finga la commission président Félix, mais pour les lignes. Alors, bah, bah, voilà, c'est pour la la logique de la mission. Puis, on a la démocratie. Bientôt, le président a vu la courage.